bandeko oyo bozali komona ezali ganka filme Daniel Sebastian da Silva oyo asaliki bandeko ya lingomba ya 3 égale à 1 bazala na mobulu na Angola ndenge ezalaka kaka kombo na ye Daniel Sebastian da Silva oyo azali représentant pe président du collège oyo bazongisi na bandeko ya lingomba ya 3 égale à 1 lokola mokonzi akotambusa bango kuna na Angola kasi asalaka ba désordre mingi po aza mutu ya mobulu donc ye adefiaki papa Paul alobaki akolakisa ye ke bakunda mutulu na ye na Angola donc akosala nyonso ti bakobimisa papa Paul malgré ki yanke na ye donc pa nyonso papa Paul alekilaka ye akoleka wana me nakoyokisa bino audio boyoka makambo ezoleka na kabinda donc makambo mokuwa ebandi donc bakabinde batomboki balingi buzoba te babi makambo wana awa biso koya te donc liboso azalaki représentant pe balongoli ye batie papa oyo batiaki ye après baye kolongola ye lisusu bazongisi Daniel Sebastian da Silva, right? Sikona nina kota na WhatsApp na groupe ya les news de Kimba. En tout cas, sikona no kota na kata le groupe ya les news de Kimba te makambo donc zwango na temps réel kuna. Donc sikona no kota kuna te ngonga yango eza déjà na les news de Kimba D parce que groupe ya liboso eza plein donc bazoko kota ka mingi et ale sali deuxième nango. Donc nyonso eza kuna soko ngoza l'informer na temps réel ngonga yango. Right? Donc tokena kuna na WhatsApp. Na WhatsApp oyo sabino audio oyo ya ndeko moko achaki makambo ya komaki wana portugais boyo na ba audio ezali awa donc awa makambo nyonso ezali donc akomaki wana portugais mais bandeko basengaki bazo bayoki te alors siko yango wana ye asalaki mo moke traduction na ye ale yango. Bonsoir, bonne nuit. Nakoki ko répondre ndeko a déclarer pour na nani na oye komami na portugais. Bon, biso peut toza na difficulté na kolimbola ngo na français pour monde entier ba comprendre lo kwango. Message oyo bomoni e komami na portugais oyo ne bandeko ya Kabinda ngai nde muto na kome yango na za membre ya groupe. Sikoyo message yango elobi boye. Eza ba détail epesami pour na conflit ezoleka na président du collège ya église ya Angola na membre moko oya auta ancien ya église Kibangisi na Kabinda yende azo déclarer ko défendre pour na biloko makambo oyo ezoleka ba conséquences oyo Kabinda zo vivre na mbongo nyonso fallait que ndaka Luanda to perdre $45,000 oyo na 2008 l'état Angola pesa aide na église au lieu to tonga église et que kaka 45,000 eke Luanda bakosi biso ke no mbongo wana yango ne bakufuta avocat pona ko récupérer makambo ya golf mission centrale oyo bata 26 bazwa nisikoyo e salamate kala mingi te lié président du collège awiti ko sala lisusu bêtise moko oyo zo pesa kanda na batu na Kabinda pona nani azwi batu ba journaliste soki ba journaliste akindi bango na Kabinda baye ko vanda na ba hotel po bakende nkamba fale moko na bango apesa mi 300,000 kwanza za mbongo ebele 300,000 kwanza na moko soki totali mbongo oyo futemi na ba hotel na oyo pesa mi l'argent de poche et za mbongo ebele toko kotonga église ba orphelin pe baza na église ya Kabinda oyo toko kosomba ta basaka ya loso mama biloko mike to kaboli pa ba orphelin yango sikoyo ekeka pamba boye ekeka pamba pona alingia mona na pe ye président du collège alingia mona asali commission de recherche baluka papa ngo aza papa moko ya église bakomi koluka ye na ba membre ya SPC et comme wana ekomi orientation ya président du collège papa Daniel Sebastian
da Silva wana eza kotinda te wana eza lisusu kibunganga nzambe te komi makambo moko azoluka eza na kati. C'est ça le problème. Toujours rappeler l'état angola atala biso makambo oyo po papa Dani akokoka likambo te ponga moko nazoluba ki azo perdre car na ye na makambo ya golf nga nazalaki kamera ya dipine wana koki kokosa nga te wana koki kokosa mutu mosusu nga akokosa nga te un jour mokolo moko te papa Dani akokosa nga mpo nga nayebi ye na ntango wana tozali kofanda na shikala wana 2003 wana nazoloba 2003. C'est ça le problème. Toujours rappeler po ye aya na Kabinda aya kosolola na biso aya koprouver la contraire. Ce qui a monique biso toujours accuser ye makambo mabe aya na Kabinda en public wana sali papa Bengami wana oyo papa oyo akomi makambo en portugais pour président du collège alobi akota paroisse moko te akende soki wapi te wana eza mabe église eza ya ye te. C'est ça le problème. Wana nde makambo bomoni oyo ekomami na portugais yango nde bokolanda yango traduction mpe ezali okoki kosala kota na telefone osali traduction esalami mpe. Merci. Nakalisi bandeko bolandi bokoto tolobaki bokokpeya bopalangani te tolobaki bokopalangana kasi bopalangani te en tout cas bomoni yango bino moko azotuta tolo ye nde mutu aza na nani na lingomba ya solo ya papa Simon Kimbangu botala bino moko donc azwi bato na ye bajournaliste alukuta pour kuna na toi bazaka na bajournaliste te bajournaliste alukuta apesi bango donc oyo ozoyoka wana 300,000 wana soki 300,000 kwanza wana donc ekozala bamomo wana ya ba $400 presque bilo mwa ba $400 presque nakoloba ba $420 ou $430 bilo moko ndenge wana botala niveau nakasi bolandi tata wana na detail bino moko boyoka sosu commentaire ya ndeko wana beveneme ezoleka na mboka Luanda boyokaka beveneme ezoleka bato boyoka babetelaka o te bato bafingaka to basalaka boyo batazongisaka boyo wana bevenema eza sur le terrain oyo ezoleka concernant président du collège Daniel da Silva leto omoni likolo awa limbo nango yango wana bamosusu bazosala ya kokende kosakana na mbongo ya Kabinda azongeli lisusu makambo yango bakabindi ya batomboki baza susu na kopensi na ye te nakanisi bino moko bolandi ndeko ndenge alobi nalobi bokoto botindela biso ba audio oyo soki oza na groupe pena bino batakalemba doge ngonga yango oyo po todenonse makambo oyo omoni makambo oyo nani Daniel Sebastian da Silva bokoto pena botinda pena parce que là botinda bongambo na osala la mission na YouTube kuna retour ekokenda nkamba bato foko dénoncer bango bokoto botinda numéro na ngai ya WhatsApp ocheka code ndenge ezalaka ponga mabona yoka groupe na nozoka bien nena bona fongoli mwa nani ya komela wa po to mela pe masanga te donc faut mela molo wa malili ochemolo wa malili ochimwa nguba mbeso ba poso na mwa manyoko oka bien ozoka groupe nozoka bien ozondingisa makolo bokoto bwana nyonso botinda pena botinda bokoto boyoka so tata oyo alo bambuta na biso nakoma papa Simon Kimbangu kiangani solution oyo pona leta eza nango na solution moko te kokende na leta bino bandimi na biso na papa représentant na biso ya Kabinda bomemana kaka bokende nkamba pa ye moko nkolo lingomba osuplike ka soki bolobi bokende na leta tokoma susu lokola
bandeko ya Kalemba Doge. Po lelo bandeko ya Kalemba Doge bafinga mingi bakomi basatan pona nini? Babimisi verite oyo makambo ya mabe oyo ezosalama na mboka Luanda. Mutu mosusu te kaka président oyo bino bozobenga Papa Dani. Po alingaka te ka Kalemba Doge. Lokola bandimi ya Kalemba Doge o bafandaka nzonga Kalemba Doge batemele makambo wana yango lelo ebokomela bango bandoki inkamba bakokota te lokola eza ya sika tango yango oyo bomema na bokende nkamba biso batu toza mosika tango tokoyoka yango tokoyeba teke bino boza na réseau tokozwa tor topesi bino toye na nsima ya moto azosala mabe bokende na leta te bozonga bokende kaka na nkamba soki na leta ebalukili bino lisusu ke bofundi lingomba na leta bozonga kaka pa papa nkolo lingomba boexplike ka ye akozwela bino solution to akozwa solution mpo na ngola. Merci mayenga nazalaki nango na komba teta mwana mpe molimo sante yango wana amen. Nanganesi bandeko bino mo bouti kolanda bokoto bandeko ya Kalemba Doge na bandeko ya Kabinda kala mingi to kaka bataka binda bazasusu bakimbangiste te bokoto botinda ba audio wana numéro na biso eza 01 209 donc 01 eza kwa code neti saka loko mutu azolinga benga États-Unis donc enregistré na WhatsApp 0 de soki mutu oza mpe na awa na nani na WhatsApp awa na groupe zwa numéro tinda kuna comme ça batinda donc bokoto 01 le code 209 640 79 87 01 209 640 7987 wana yango numéro utindi yango pa na ngai na aloba malembe po boza te mbalo mbambango tamzo mona po mo ya lingala et puis tozwa ba audio wana to ba video et to soki ba document et photo dénoncer tata oyo to dénoncer tata oyo azo chabi no mbo on ba tunyoso fo ba longo na système oji ba posalimba ba mabiz batu nyonso wana ba katembo so katembo babengaka ye komona ye katembo so melamono so nani bango nyonso wana donc fo ba bima na système na tala bandeko yango wana elo musu ngana sabino yango je moko ezo salama na de côté ba gouvernement mibale oyo ya RDC na Angola eza eloko bazo travailler déjà boko koma na difficulté à internet botala kaka omona RDC na balobi ba ramit bino kona na Angola et comme manœuvre mais zo kota sou bien te même communication comme boulot parce que ba yebi ke na ba réseaux sociaux batu bazo communiquer pena batu bao kuma éveiller na ba réseau oyo donc place à malamu ya kozala eza WhatsApp na groupe WhatsApp pour ceux qui sont zui déjà parce que comment difficile pour naviguer yo moko eza kilo on fatigué à obwaki sinayo mais tant on a un groupe WhatsApp sur information et côté lio étiquette la carte téléphone ataba carte internet otinela on peine de kokuna donc vous en avez air moko bo internet ba no fond ba ko sala tout et comme lampe na bien na ngola kuna zomona même na kin ba to ko ba problème omona ko chabo ale ba to alinga suko même ko chape ba crédit on te poso ko cheka ba le nyon so wana ezali donc ba sala ngo exprès parce que ba ebike balingi ba to bala la pongia ba bébé balala pongia ba bébé surtout makam na biso église donc bokoto donc to telema bande ko to dénoncer batu ya mabe oyo ngana ebisaki bino muto alobaka vérité muto wana aganyaka kaka Daniel Sébastien da Silva tout a toloti bozana la sabino ba photo bokoto bozana la sabino ba photo bokoto bota Daniel Sébastien garçon yé ba photo na tala gang big worm
Big one. What's up, big one? On tala signe. Tala signe, tala niveau. Représentant, ya gang. Abetile bangi côté à New York. Tala niveau. Tala niveau. Oh, yeyo. Big one. Yeyo, gang. Yanke, donc, Kirina, donc, azo zoba mbongo, donc. Nyoso pona ko impressionner nkamba. Batu batonga lisusu te. Basala so logo te. Botala. Yende muta otelemela pa Paul. Yeyo. Bazong si abiale tout akota ka ba biro ko kinoko loba lokuta. Bipa nyoso papa Paul azo lekela. Ya ko leka wana loba lokuta. Si ba iba makamuna botala ba photo. Botala na l'action ba photo so akota ba biro. En tout cas. Botala aw. Na Carolina Cerquera, Carolina Cerquera, au ministre, tala. So papa qui a nettoyé pour na, papa la qui a nettoyé pour na nani na, ba respecter lingomba, ya ke koloba lukuta na makamba pamba ya lukuta. Or bato ba yebi. Ba ministre nyonso ya Angola ba koki jamais ko salika. Ba ko yamala bango bino batala na buzo bana bino. Mais là, aussi ça, benga pa Paul Balo bana etala. Tala bat na wana ba utiao. Tout ça na ba ngoni. Kala zali comme na olobate. Bino moko boye bi ponga na kozwa décision moko te. Ozomona. Yewan. Botala ce soir. Oh, susu ezaki na kabinda. Kala lera zaki na représenter toi liboso yeyo. Zok na mama bato yeyo tala. Ça le audience wana ke ko loba lobi lukuta vanini bota so aw akepa mkonja la police awazo yebise makamba bitala moni polo bango ka papa Paul problème monga yango na moni ye denga zane mona papa te wana memi mbongo abiyo pena soko sali kitobi misayawa nakasi musala oyo oko sepela musala na yo watalaka ngai na kole bisa bandimi bachanti nsani pena makasi pena to sala kaka ta mois mbima to saka nsani to tindela kayo zomona bandimi ba komi veye tala yeyo azolo balokuta wana le wana zalaki ameka ki tura liboso akoti ba démarche na ba bureau tala esimba te yeyo wana oeta tura kala biso lokwa na FBI to wana ba information na nyonso ezana tala awa siko yeyo sus abimi libanda nani na la police tala mutu anzambe kaka kofunda soit disant pasteur tala akena bureau la police to tango azo sisa boye bakonzi yango oyo na niveau ya likolo na Angola bakobenga ministre pouf bakobenga na président wa bato na babata mobulu boyamba bango sute balongo sisa bato mususu na misala kaka boye zomona azuka groupe na ndenga na azuka bien ala la protocole Daniel Sébastien da Silva azuka bien pena tala niveau awa siko na stade oyo video ya lokola yanke wana yeyo tala yeyo na stade garçon stade plein sikoyo papola ya na tapis rouge po ye mkonzi kuna na Angola na tapis rouge ya ba ngai ne mna mkonzi awa ngai ne mtete ngombe repetal alegla kota sima zo na 2015 photo yeyo na protocole na etala ala pena batme Cécile rayo kaka ba joma kasanga ngama bepena tala tapis rouge papa wala papa sa leki na tapis rouge wana kona yoka aleleki pena ye na mopanzi po bazo reconnaître yo te oza muta mobulu est-ce que wana pesa pas pour comprendre non tala niveau tout Daniel Sébastien da Silva ye Biggie tala oyo botala oyo rappeur en tout cas bato fe bakokana na mokili oyo omoni rappeur oyo Notorious B.I.G. Obayebi rappeur oyo bazaka mi balé les États-Unis awa bazana top bongo Tupac na ye Biggie Notorious B.I.G. siko botala ye koti wana lati
ya ki gang sikoyo c'est sûr Sébastien alobaka ki bato balobaka kokana na BIG obo mona oyo komone BIG Notorious rapper akufa parce que botala papa pasteur na biso azaki soki asiki osuzwa mboka Mikaeli soki non mboka Mikaeli mboka Ntinsani tala ye même ekoti la atie misapi bona chenette na ye atie Deuce you got double on nigga tala bakokana pe baza pe minene ndenge moko dongo même ekoti sisi atalaka na internet jomaki yo imaka rap yo nga so nazalaka na États-Unis ngai yo kanisi nga na nga azala kwa yo yo ebingai te ye Daniel Sébastien da Silva bandeko bino moko botala niveau tata pasteur ye boloba photo eza montage te original ya photo yango ya moke na zuma photo wana yango yeyo ye moko ayebi ke photo eza vrai ye avandi atondi pena azoka bien azoka go wana bachili nguba baposo nguba mbeso na mwa koka wana azoka bien pena ndenge afandi wana azoka bien donc bato bomemeli bato mobulu na kata lingomba papa Simoki Mbangu Daniel Sébastien da Silva sikoyo ajekobe la photo là yango baconférence kaka na baconférence bato ya 26 wana kaka bato ya 26 jamais kobeta lisolo ya papa Simoki Angani kaka bato ya 26 ozok kaka bato ya 26 ndenge ezali boye nalobi bokoto mobulu ebandi na Angola tata oboyoka kaka bato ya bangola na Angola kuna suspension ebimi na nini balobi ke groupe ya bato boye na nani kuna balongoli bango na Lingomba pona ye kozwa bambongo tanano bozwa soki kombe de soi-disant journalistes ba lokuta bazwi bango ale bafuti bango ba 300,000 ba valeur ba $420 ba pesa so mo or siko bandeko bazolinga basala banda papa pola tonga kuna tonga asala nani na clôtura paroisse aéroport wana otozala na za même na ba photo awa ti lelo basala lelo malonga te tonga temple kuna bango basala ka rien siko bandeko balinga basala mais yoka ye ayeli bango mobulu botala na tata oyo a defia papa Paul aloba kuna alobi ke ngana olaksa papa Paul ke na bakunda mutolu na ngana soyo tala yango ti est-ce que elingomba nini ngai vraiment mingi amoni siko place soko yebisa bino ke bato baza bato ya mobulu balingi kobungisa milimo na bino sikoyo yo fandi parce que ozokumisa po ngai enkamba ngana kozala kimbangisi te sankamba bozwi yango soko za mayele zwa bisaka na yo zwa mapapa pakata mbango pena na golf okende kosambela vrai papa Simoki Mbangu ozala concentré na tango ya kolandaka ba polémique bazotia bino mobulu okende pena kosambela pena nzambe ozala molimo no eza na kimia bipai bandeko bana bolingo so okumina na golf na bakobengano te bakotelemiso même pas obalo mama telemisa soko wapi non ozomona parce que eza yango nde Lingomba papa Simoki Mbangu po bato bauta libanda baya kokota babeli ya sika mais tala niveau ozwi yango batumbaka mutuka na ye bazwi mutuka na ye batumbi ya atie mutuka pona nini babimisa papa po grand frère na so pe grand frère mutuka pe onire pe zala ya ete ya grand frère na ye batumbango parce babandi wana babandi oyo bakendaka kolinga koboma papa José Kisolokele même bandi wana bazwa mutuka na kabinda baye na golf na kabinda mutuka kote bazwi nani cargo moko na kabinda na bango tina golf à partir na tina golf te ti sur place bakomela na Chikala à partir ya Chikala kuna bakoti na mutuka na ba instrument fanfare rezo beta bandeko boyoka lisolo yo soki soki na ba combattant bakomi ko dénoncer makambo nkamba en tout cas eza soni bagangi wana balobi tozoya babengi yango Bagdad ba journaliste akuna babengi yango Bagdad
siko baninga bazalaka tango bokende kosala mobulu ya ndenge wana bozwa ata mibali bozwa ata bana mibali oyo baza vraiment ba vrai mibali ya solo me bango bakezwa bana mibali oyo ya fanfare oyo ya mère fanfare mère wana basi na basi quelque be musicien ba jeune ba donc ba fille na ba fille bazo mona bana mibali me ba fille na ba fille et l'air ba komi na paroisse bakuteka batu muke la plupart bazala peka bana basi pe batu muke ka bana mike na quelque batu ya esprit bazala kona ba serge ba menes bani ok le gars bino bolingo ya bali bakanga porte bokanga te botika bakota ay ba fungula porte batika bango bakota bakoti wana ya fana ya coin na munene no avana suka kuna na kwa batami po boyiso balande okima ndene pardon na belaka pardon na mtabalani pardon usanga bote pardon tikanga na muya ungamanga papa na kufa boyi yango abatami na suka kuna basimba bango nkuba oyo kaka pena saluki ya nganga saluki mosiki ya mpasi nkuba ya zubwanga ya fwa tata moko akosanaka kinganga boye tout ça ndo ane mambaluku tata ba découvrir que zaki lukuta ba simba tata frappe tata na zobeta lisolo na batna ya bitala saluki ya nganga saluki mosiki ya mpasi nkuba ya zubwanga ya fwa depe boye tango do frappe ya ndengo na babetama etikala lisolo mutuka wana ti lelo etikala lisolo mutuka na ya révolution etikala lisolo ba photo eza siko abandi sous violence tatoy c'est batu biloko yango nde oyo babandi kokanga internet bakomi kocha internet batrika yango pona esala susu bien te po bato bazala décourager ya kokotaka so na bareseau bayeba makambo boye ngana zo bisabina ngo eza complot na gouvernement zomona balingi batu bazoko bakome veiller je sikoyo basali système ke batu bazwa so na facilité ya communiquer te donc bokoto pena na kati ya ba groupe ya ba WhatsApp ma trop